Pourquoi je soutiens Tshisekedi? Il ne faut pas me poser cette question pour la répondre au thé. Yo pose soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir rien. Très bien. Il faut que ça va congolais que tant que tu as 287 millions de dollars, il y a peuple congolais. Au Salaki n'a pas nini parce que Bukangalo nous a alité. Non, nous ne pouvons pas attendre ces années-là pour être beaucoup bien faire mandat pour la constitution. Donc, il y a un vrai pasteur à Congo, il y a Fachi. Berger, il y a Voilà, merci beaucoup, na peuple congolais habitué à Masolo à Congo Télévision. On a zopé Sabino Mbote Mingi parce que Naïb Sarabino, Masolo à Congo Télévision, première chaîne numérique et professionnelle, il y a investigation, il y a population. Oh, ce qui te la kibino, ami téléspectateurs, tu recoutes à moins investigation, tu recoutes à rappeler pour une investigation, tu as comment pour démontrer, former, informer notre population. Moïse Mboya a une spéculation. Naïb Sarabino était ce qui n'a un dossier. Dossier est allé dénonciation. Dossier est allé accompagnement. Mesdames et messieurs, rassurez-vous que les Arabilo romoko ya libandate. Les Arabilo ko ndeko Moïse Mouaouti au kota kota. Et puis azunde azonga na population pour na kopesa e matière. Zwabilo na maimatali ben tox nyo se tambola ki ami le spectateur. Na maimatali ndaku 900 000 euros. Comment azuango wapi na salaire nini? Et ici on a cherché à vilipender, on a cherché à salure, réputation. Il y a un magistrat de carrière. Réputation, il y a Moto Azaïna rang, il y a un premier ministre. Réputation, il y a procureur général de la République. Parce que groupe d'individus, mon Ezali, d'accord, honnêteté, il faut utiliser, voire même les journalistes, au Bazali école on a bisoté, pour venir avec des dénonciations, pour apporter des négociations auprès de Bakambi. Au Bazali, ça la fierté à la République. Laissez-moi vous dire que la personne au bataille Saki Nabino, monsieur le procureur général et la cour de cassation, Mwanamboka, firmez-vous, Azali, d'abord il faut retenir magistrat de carrière. Alina, 25 ans, moins 25 ans de carrière. Alors Moto Azali a plus ou moins 30 ans de carrière dans le secteur. Ali Moto yo, alors qui bénéficié Nandaku, même à l'extérieur de la République démocratique du Congo, je ne pense pas peuple congolais. Voilà pourquoi Moïse Mbouina Saranabino était, Bisotoyaka toujours que l'Axanabino était dénoncé. Ah ouais, c'est un peu de Bosimba Boébate. Moto Azaï Kokamba cour constitutionnel. Moto Azaï Kokamba cour de cassation. Moto Azaï Kokamba conseil supérieur à la magistrature. Bah, il y a même pied d'égalité dans ma Judith Toulouka Tsumino. Ah oui. Bali bato mon côté, bah oui, ça la Sony à la République. Bali bato mon côté, bah oui, autant la Sima ya Kanyaka ya combien? Nous demandons à nos compatriotes congolais, les politiques, d'être des vrais compatriotes. Et Moïse Mbouya Kozonga les sous pour vous dire des révélations. S'il faut même qu'on dévoile bato bazaina Sima, il y a ben tox on va qu'on salir ma réputation et abato. Tolali tolamuki ami les spectateurs. Na komo na ngondeti na ba réseaux sociaux, na komo na groupe d'individus. Moko boye oyo de près ou de loin, batikala comme on a ministre na bisoté affaires sociales. J'ai dit de près ou de loin. Kobe tatali solo moke, na matali contrat de travail, na matali visibilité. À mon côté si j'insiste. Mais groupe d'individus balingé te baba ndako tambola pour na kotali sa la face du monde que maman ministre a sali sabiso musala, maman ministre a pu subir sur le côté. Messieurs et dames, je connais la responsabilité à maman wana. Je connais de médias sérieux. Je connais des journalistes, je connais des communicateurs. Au Bayaka pour vendre volontairement l'action et affaires sociales. Parce que le ministère affaires sociales, action humanitaire. Et il y a toujours na kosunga. Je connais comment la bonne foi ya dame Oyo. Akendaka il y a de fois kobimisa tang mososo mosolo ya libenganaye pour aider des familles même privées. Pour aider les situations urgentes na kati ekolo. Mais batuba komo na yangote. Lokola na mboka na biso za la système ya Chintu. Luka pe manière nini ya kozwa Chintu. Ministre ayebi yote, ayebi média na yote, soki pe za la suivi te, olingo bando sala intox na kombo ya la dame. Et ici je tiens à informer à la population congolaise que maman ministre Nathalie Aziza Mounana reste toujours derrière la vision chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na likambo etali affaires sociales et action humanitaire. Bomona kia wa likambo etushaki bandeko na biso na Kasai. Na Mbujimai précisément. Likambo ya 802 maisons. Comment est-ce que ministre à tout moment za la kabobinga kikaka o azali ministre ya Est, o akenda kaka na Goma. Tanga ke Kasai ezali Est. Tanga ke Mbujimai ezali Est. Un tox na bandeko nyonso oyo.
bakolinga koleka na nzela Aziza Nathalie Mounana bokuta l'homme de dénonciation de Moïse Mbouili boso na bino. Nous devons accompagner valablement bato bazali ko la fierté ya gouvernement Félix Tshisekedi. Gouvernement Judith Tuluka Tsumino. Ya pouvoir Félix Tshisekedi ndeti ba maman Aziza Mounana. Maman bazali ko maîtriser secteur na ye. Depuis abandi ko sala action na ye humanitaire azala na ministre été. Et ici je vais demander à la dame Koba école Congo démocratique ezalina balolenge kani yango. Mais bato nyonso tokoyoka bango na média bakoya to na ba réseaux sociaux ba okutana na ndeko Moïse Mbouyi. Nous avons dit amis téléspectateurs. Na uti ko sala investigation na ebisa kibino na émission pele kaki na Matali culture et des arts. Ministère na bisa culture art et patrimoine. Et ici je vais féliciter cette dame. Maman Yolande Elebe. Après l'investigation ngai messieurs et dames, centre culturel na ebisa kibino na émission les gars qui boko mona yango kaka centre culturel na biso ezali grâce à l'implication à maman Yolande Elebe. Des chefs du gouvernement ont signé des décrets moko. Na Matali centre culturel wana leloyo. Et comme il cause la kaka inauguration tata mokonzi wa ikolo. Et comme il cause la chef de l'état lingete apesa ba infrastructure moko culturelle pe digne o ezali na ba norme internationale. Na koya wambala simana la kisabino comment est-ce que centre culturel les lots ozali be fier na centre africa ya ko beta tolo. Lelo na koya Nathalie Sabino était voilà comment ministère de la culture et des arts a causé la sensibilisation et enregistrement ya artistes et musiciens. Et c'est ngeli artistes et musiciens na biso ba musiciens té, je parle des artistes et musiciens. Ba e bana ko talisa makambo etali ba soins ya maladie, ba soins de santé na bango. Bokaka artiste soki abeli akufi, maman Kingandi sunga biso, PDG sunga biso. Mais grâce à cette dame, aujourd'hui ba ko sala liste un répertoire ya artistes congolais et non quinois. Ozali na Goma, ozali na Kenge, ozali wapi okolatala ndeko Moïse Mbouyi, campagne ezobana kala mingi te. Kende ko s'enregistrer. Et puis na kopesa maman de félicitations na likambo etali ba frais ya ba documents surtout na secteur na biso ya culture et art et patrimoine. Liboso bebe pour ça la manifestation pour ça les na domaine culturel motona motape ça ba prix na e. Et na ngina bisamino ke na circulaire au ministre a ko signer a ko cha motonyo so garde. Oh, nous sommes déranger l'artiste. Oh, nous sommes déranger le secteur de la culture. Oh, il y a copé ça va prix na on ndenge yo la la muki. Yeba que justice l'état congolais ndako s'occuper na yo parce que le ministre déjà azali kota le ngé kani ba oki ko travailler en partenariat na ministère de la justice. Ah oui. Et bravo les sous copé ça na maman ya culture et des arts parce que les cambo étant les droits d'auteur des artistes. Droit d'auteur des artistes et musiciens. Ici, je parle des deux artistes d'une manière générale. Et commis combat naïe. Afandia waboye bio manso le kana sokoda. Mais ici, je vais vous rassurer que c'est la première ministre. Ah wana kati ya mboka na biso ya culture et des arts. Oya sili na gofandi sa ba parti no so ba balé. Koluka koyoka. D'abord chef ya malamu ayokaka. Les deux partis. Qu'est-ce qui se passe dans Matali droit d'auteur en République démocratique du Congo? Il y a à boire et à manger. Et bravo à ministre parce que tous les deux camps bayoka qui est. Quand la mine était pour avoir décision à l'État. Ah oui. Bravo et félicitations à maman. Yolande Elebe pour la misalo zaïko sala surtout dans le domaine nabiso culturel. Et je pense que peuple congolais artiste nabiso bakozala très reconnaissante na passage na yo. Ah oui, batebele balobaki akokitate. Ya azali nani azali élu ya peuple. Bozo yoka tout à l'heure azolo bana micro à solo à Congo Télévision. Yenda nezali la reine de son roi. Meilleur élu à commune à Lemba, maman Nobertine Matanda. Messieurs et dames, je vous rassure que ngai nde kombu ikutu na banga kiko kitesika to kendaki weekend oyo. Ko banga ko kita parce que bato ba ko tala biso ba konzi ebele ba lekawa. Je ne me permets pas de citer les noms des autorités ba l'équipe place wala. Ba banga ko kita boko mona en image et siko tozali ngai mbu ikutu na tikalaki et les caméramens ndi asungaki biso ko kita wana parce que yezali mosala na ye biso mosala biso ya koloba. Maman Nobertine Matanda yo kimbela crie alarme o ya population. Na kwa na biso ya livulu kita kote tereli mosa kita kote wana ndeko na ngai. Passion ya population. Cette dame le lu, voilà le travail d'un député. Voilà le travail d'un représentant ya balo ya peuple ayo kimbela ye. Na moyen de bord grâce pe ya bureau ya fondation na ye na ngambo wana alobite sengeli toya tant soit paix. Topesa na utokopesa ya mboete na zonga na kati assemblée provinciale na biso pona ko lobela. Et je pense que na loti kabino to la nana no ezali maloba na ye moko
après descente batebele babaka koyata kosuka na prince akosuka likolo mais Norbertine Matanda ye wana kiti tolanda ye ami to le spectateur bongo to sisa masolo ya Congo ya moko lelo Lelo alobaki aya kotala bana na ye ngambu oyo parce que baza neti na kati ya ba oublié te esika boye koya kokita otala bana esengeli ozala mama Norbertine na motema kolingo Merci maman. Nayango avant de banda de continuer de regarder minute à silence de regarder minute à silence en mémoire ya bandeko na biso o batika biso na esika o bakundama Ok. Lelo tokomi awa po toyokaki ke mbula eleka esala bandeko babungisa vi awa lokola tozali depute ya Lemba tolobi esengeli akende kotala esika yango eza lolenge nini na ye mpe lelo mpona kopesa bino espoir ya koloba eke boza bino moko te eke mama Norbertine lolenge atie makolo na ye awa c'est-à-dire que azokota likambo oyo mpe na komemango plaidoyer epai ya bakonzi na biso tokomemango kino epai ya tata mokonzi ya mboka tokoyebisa ye ke kuna bana na yo bazali na pasi baza na besoin ya lisungi na yo mpe topesi ye tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi merci na ndenge apermettre ke lelo nga mama Norbertine nazala eli mpe na kokoma awa puke nga namemela ye badoléance ya bapopulation oyo symbole oyo nasali ya kotia mabele na kati ya sac ya kolona verti vert na bambou de chine en tant que akalité ya nzambe mpe ayokaka kolela bana na ye tolobi eke nzambe ayoka bilembo biso toloni awa e arrete mpe hémorragie oyo ya érosion oyo tozosala oyo eza basolution babengango palliative pour ke efrene puissance ya mai mais ndenge banotable tosololi na bango balobi il faut terrasser il faut basala collecteur awa tokoplaidoyer pour que bademande na bino eyebana kokoma epai ya baautorité batala mpe likambo ndenge nini koorganize mpona koconsulte collecteur moko awa mpo ya pese toza na besoin te bandeko batikaka biso paske mbula ebeti mais toza na besoin soki mama aye awa bana basepeli babi mama tala mosala osalaki maintenant tookifre na kimia bino bato boosala mosala na encourage bino mpo eza mosala ekosila lelo te eza mosala moko basaki eza ebele Très bien, je pense que Touti Rolanda, Maman Norbertine Matanda, meilleur élu à commune, Yalemba, Oba Kobenga, effectivement, double bransard. Maman 2028, ya, Bana Lemba Balobiete, Bana Moua, Baba Kope Sayo, et Sikanayo. Et Sikanayo, les alliés, les alliés Assemblée nationale, les ailes, ce soit PKT. Nazolinga Nasili Sawa, na sujet mi balé, Tikalinga Yawa. Likambo etali, Modeste Bati Lukwebo. Tango leader, Azali entouré. Na bato bazo comprendre ABC ya communication, leader wana zaka na problème mingité. Ndakisa maéman so ya mito le spectateur et kolobama actuellement. Si et seulement si batebeli bazali soifé ya koyoka Modeste Bati ya kolobanini. C'est parce que sur le plan ya communication, Modeste Bati luko bazali na bato ko ba Bernabé Biamungu oyo azu à disposer structure na ye to bengi na kombo ya Jebad. Ache bilenge nyonso na ba plateau ya ba média pona ko talisa na ba compatriotes congolais makanisi ya mwana mboka Modeste Bati Lukwebo oyo bato ebele bazali soafe ba ka Bati akoloba nini ya kotalisa na bato ete lingomba politique FDC za lingomba moko te olale olamu kitoza décision esengeli bureau politique efanda bravo na mosala mwana mobali azali kosala et bravo na ba communicateur oyo azali kotinda pe na ba plateau ya télévision parce que nous sentons le coaching et nous sentons l'orientation. Ils ont été communicateurs FDC au Romonaye, à Kia lobby A, Moussa Kia lobby B. Non.
kuna bazali na ligne de conduite parce que bati apé sa choix apé sa chance na moto to bengi Belarmé Biamungu ay bana ko sala casting pe coaching ya ba communicateur à FDCA longo na ye mwana Congo esika ya azali et je pense que ndenge ya sepeli abinde kombui désormais bandeko ya Jebad na semaine bazata 2 ou 3 fois na masolo ya Congo télévision pour que batali à la face du monde maï matali Jebad maï matali FDCA moko akosa parce que tango bato mosusu ba ko kanisa mosato dai ko sala ezali eloko moko te mais il y a d'autres personnes qui croient aussi en notre travail. Et nous disons merci à Belarmé Biamungu, monsieur le coordonnateur national. Nazo silisa wa mito le spectateur pour na websa na bino ete esengeli na tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azala fier. Azala fier pourquoi? Parce que il y a maintenant un monsieur qui non silence radio pe to bombaki ezaki pour un temps. Et nous devons maintenant activer où ils allaient communication en abus à proximité. Ce monsieur s'appelle le monsieur Félix Kabala. Ah oui, un monsieur ambitieux, talentueux, courageux, expert en matière de communication, qui a vendu valablement le chef de l'État. Au moment de la campagne en 2018, au Batibélé, Bandaki kopé sa confiance. Mais il en a fait des débats avec des éminents kabylistes que nous avons connus. Mais la personne a tchabaté belé kao au binobo ebina kotanga bakomo na bango ati. Et si kawa lobinde kombouyi et sengeli to télé mapeto zonga. Silence me mène à Mokondi mais ba compatriotes congolais belé ba ko ebate si seulement si to ali kokoba. Ndeko Félix Kabala to pesio moko akoswa na yo sika yo ozali na likanisi oyo zi olobi ete sengeli to loba. Sengeli to loba parce que école na soso ko to lobité banani soso akoloba. Bravo na ye ba ko benga ye Mwinde Pela Maïnde Bomoy. C'est qui? C'est le ministre des ressources hydrauliques et électricité. Teddy Luamba Moba nazalaki quelque part et na yoki témoignage. Yango na na plateau ya télévision pour dire na ministre Nabiso en tout cas moko ko soit bravo pour votre travail. Ngai na beta kambela mingi na mbaka na accompagner bateau bazali pe na simatata mokonzi ekolo. À qui vous avez suivi le chef de l'État comment il vantait Moko ya élève nae. Et ici je peux même dire meilleur élève. Des côtés dit Luamba Moba. La personne qui a prouvé à la face du monde que tout ça la makampona bisoté mais tout ça mampona ba congolais. Courage, big up à vous. Continuez la lignée wana, ozana lignée à Patrice Emery Lumumba. Ozana lignée à Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ozana lignée à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Masolo ya Congo le Sili. Tokutani na bino prochainement avec d'autres sujets d'actualité. Tozo Kabwana Awa et Tokuta na mokolo mwa lobby. Au revoir. Pourquoi je soutiens Tshisekedi? Faut pas me poser cette question pour la répondre au thé. Yo poso soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir rien. Très bien. Il faut que ça va congolais que tant bachako na isika wana 287 millions de dollars ya peuple congolais. Au salaki na yango nini parce que bukangalo nzezalité. Nous ne pouvons pas attendre ces années-là pour le été beaucoup na faire mandat bolingo chez la constitution. Donc ndenge za na vrai pasteur à Congo ya boso eza fachi. Berger liboso ezaye.